Ela. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Akima kutilo sambo Moyele Babiloni Ibosa ya komana Ulula kina natangwa bolenge Otena atira le bato bakobelela Obokisina ebele ya bana ye Ulobine dono bete Obali mamo Nakomarido ya nako Kumana yiko nandaba utiana ye Akima kutilo sambo Oki mususu yukubela Zoko misopiliwa Zembondeli kabo papa pesanga utakala tala bata moki mama pona yo tala kana lo yembo zembondeli kabo papa pesanga utakala tala bata moki mama kana pona yo samedi ekozala somo boya ya ebele suka na miziki suka na concert suka na prière olingi kokangwama yaka kokangwama nzambo ya biso asalaka boya soko oye te tali yo biso tosi tokangwami na biso tosi tokangwama na biso tosi toza na biso libere yaka samedi amen naza esomo mingi ya kozala awa na aéroport mpona kozela toma lokofe mpona milulu na biso oyo tokozala nango samedi nzambe abikamwa po azosala bikamwa na ye nzambe oyo aza na bomoi po akufa te nzambe oyo biso toobelela
aza nzambe ya bikamwa nzambe oyo asalaka ti lelo oyo asalaki na ntango ya badavid ya bajoseph azosala mpo toza na batémoignage oyo soki bato bazoyoka ngo bakotikala minoko polele mpo nzambe wana nde moto asalaka makambo oyo bato nanu bayoka te bato nanu bamona te eza ye yesu masiya oyo nde oyo asalaka ke soki akoti na bomoi na yo akangoli motema na yo stress ekezala su te ozotambola meme ata moto yango ya ndenge nini okozika te mpo présence na ye ezali aza nzambe na bomoi nzambe wana akomimonisa samedi borate te mpo nga naza na batémoignage oyo nzambe wana azosala oyo asali kati na nga boya donc samedi eza kitoko Oui, là. L'évangéliste Thomas Lokofe ye wana komi na kati ya Stockholm pour la célébration de la mission le 8 décembre tika nzambe azolokumu ya bateli parce que koya na bango eza lipamboli yo ndeko oza na kati ya Stockholm oza na kati ya Scandinavie oyebake samedi tokozala na bandeko Thomas Lokofe mpe ndeko na biso Mbuta Kamoko donc émission na biso ya lelo na pokwa le temps disali tokozala na bango po ete tokoka koyoka ye nini amemeli biso na mboka na Scandinavie nzambe apambola baélu de Dieu nyonso bisika bozwami na monde entier tikete pokwa na lelo epesamela bino le 8 décembre biso nyonso na kati ya église mepsa mpona kokumisa nzambe mpona pambola bino nyonso Bon, tout remercier notre Zambie pour conception sur Christ à permettre à mettre à temps à permettre que na ngonga o makonapso nyata na Stockholm na ina rassurer ba devenir ce que frère Moutazali a raté un vol bazoya et que le 8 vraiment couleur sur le coup parce que biso za kabilo ka misala le coup maison arrête pas là nous rassurer ba devenir ce que en tout cas le 8 pour ma place on va à la trône la vie non c'est encore les donc nous a déjà voilà tout ça on a pour nango donc nous avons belé bobina kala boyemba kala papa maman zoba na vraiment donc le 8 tout comme ça vraiment nzambe vraiment ils a célébration monene merci on est indépendant. Donc nous même vous savez mon ngana si on fait vous savez bon tout compliqué en zéro Tout
On dit qu'il y a Bimi, on dit bien. On est indépendant. olulaki nga na ntango ya bolingi botina ntinale bato bakokokisa tokokisi na ebele ya bana olobi lelo na beteli tobalima peo nakoma lido ya kakoye nakoma na ye kolanda makamokeo akima kutilo sambo moyele babiloni liboso ya kobana olulaki nga na ntango ya bolenge otena ntirele bato bakobelela tokokisi na ebele ya bana ye olobi lelo na beteli tobalimango nakoma lido ya kako koma na ye kolanda bautianga ye akima kutilo sango oti mosusu yokobala zokomisokiliwa Ça voit le mot qui les a voix ils adorent et l'homme même ça les câbles et quand ils sont même ça les câbles mais malgré les sous même ça les câbles les hommes pas serré pendant la donne soit ça fait sur pression et l'homme nous a faveur travailler quand on peut nous a faveur en zami nous a mafuta mais ils a mettre parce que c'est la mokili bala mafali ba fait bazala mona don la don za mapesi et nous a mafuta jusqu'à hier qu'on a subi mafuta échanger malamu pas qualité so yo maya yo mo la pâte c'est très différent. Au puissant de Jésus je vous pose contre toute puissance d'opposition, le puissant de silence des eaux, le puissant d'opposition à jalousie, le mauvais cœur. Bien-aimé, prie, posez la main de la bien-aimée. Amen. Bien-aimé Yoka, l'homme toujours contre-temps, ma casse instrument mais écoute là, tout est athée. Mais tout ça prière parce que biso toi balanzambe miracle est possible. Ni de jour là que batwa legi yeso tina butu. Batusu ba se rendre compte que place ba vana les sika. Amen.
Demain, nous allons prier. Nous parlons ce soir, nous allons prier. À travers de ta province, malgré ton retard, nous avons l'eau pour sa louange. Amen. Donc, nous nous trouvons à paix. Nous avons 14 heures, nous avons 16 heures, nous avons précédé. Nous avons allons l'esprit de louange. Esprit de boutou sauté. Dans la poste de la bine, nous avons. Dans la boutou sauté, l'eau l'esprit de louange. Nous avons pas la nzambe au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Zambe, nous nous trouvons à précédé. Oh, Yahweh. Bien-aimé, écoute-moi. Moutoumoro qui parle de ça, malade, malade. Amen. Nous allons, Bible sur le baquet, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs, il fait de flammes de feu. La musique signe la guitare, l'objet, ils ont la gouilla délivrance. La musique même batterie, ils ont la puissance de délivrance. La musique même moudé, ils ont la puissance de guérison. La musique mongo wa moko la boko, ils ont la gouilla au kangola. L'objet moutou a la maladie, bien aimé. Assour la maladie l'a été. Non, bien aimé. Sabé la maman la kondima. Toi, tu sais, j'ai oublié de la louange. Nous allons te lever demain. Oh, il y a la malade. À sa guérison. Oh, il y a un problème à lié. Délivrance et pendant la carte de Nzébo. Oh, il y a un problème à sa solution. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Les Kabasanda, prie le Seigneur. Guitariste et Nyonso, clavériste et Nyonso Nzambe, continuez sur batterie Nzambe, Ngouya Yahweh Nzambe et délivrance. Oh, l'esprit de l'adoration qui amène la délivrance et la guérison. Et qu'on a causé l'homme, il arrête à ça. La combo na Yesu Masia. Yahweh, nous pouvons ôter l'homme à Bibara maladie. La combo Yesu. Pour être élevé Yesu. Donc on le veille Yesu. Yesu. Olekina monene Mosalisi Yambu ya konsobe Yaya yojalisa Kilola pe mokili Yosalinyo Sona bolongo Onzambe Yambe yamuya Yawe tosanjo salmo bimalobi sous contrôle à mon santo. Singa mon côté est pété. Flèche mon côté soit ni baffle, ni au jack mon salité. Oh, qu'est-ce que les pasouki? Oh, micro mon salaté. Mon santo soit contrôle ya sal banda de banetiki dans la souka. Oh, nous sommes attaque de sauter dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, à côté de l'Anzamé.
Amen. Nous allons prier, remettre la salle et tout le déroulement de la concert comme la médecine à Souka, la serre où on est Satou, à son contrôle. Prions le Seigneur. Armée céleste. Ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekandi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano